Ah, comment font la biso sur mémoire. Donc ça dit Fally Ipupa di Cap la merveille aigle azana région ko lobake ye motaliboso ayaki na instrument pour Fally bien un instrument autotune na kati ya Congo. Donc tu peux ces raisons. Ouais, moi je peux les donner raison pour awa. Bon, na ba concert na biso na on a mono autotune te ke ba ti autotune. Ngai sans polémique, na lobi ke oh Fally alobaki c'est vrai. Autotune awa na Congo na mona ngote. Na ba concert pena live bomoni pena nde ba buba batambola nango. Zombana aye nango pena na ba instrument na ye ndeti bon na mais qui sinjora muta libabe fa sa famille du côté paternel maternel a tout na libabe yombo na utawa parce que OK pas Kofi, OK Pototé, OK pas JB, OK Mikili, tu pas Fally. Mais Karine Mokonzi oui, abande ko nixa Zaïre, ande ko démarrer des artistes musiciens congolais sans complexe. La vérité parce que puis sur la vérité Karine n'a pas la vérité non so sali pia ko sali pia Karine Mokonzi a fini raté Karine Mokonzi a bongoli motema ndengo lobena ayambi Christ mais Karine Mokonzi azo permettre ko finga kisinjora mapeka solo atayomo lipe non la mona mama lipeka solo te kwa mama njo oh basingla pema na sala tselo lipe omoni lipeko pesa la ba pembe mama siko. Mais qui c'est on ne peut pas mélanger les serviettes et les torchons, on ne peut pas mélanger les professionnels et les amateurs, on ne peut pas mélanger. Mais le roi Zamouta Yombo fa fa famille. Prince Bakali Keba. Prince Bakali na zo ebisa Keba na yo. Bon, mutoza na race le rôle et moro. Hein? Moi na Chris Benoît, oza na race ba Dominique Mabwa. Quartier la te ba maso batikali lelo. Guerre na biso ba charge akadi ba ko kati biso la la micro la caméra. Mais fait Rambo na omoni manika kelamba au passo to koma place wana na ko banga quartier la tête quartier eza esi la kala pas fait dans ce quadra makam nenge Fally alobi ke ayaki na autotune bon il peut avoir raison parce que biso nenga na yebi to c'est la autotune ya kati siko ba américain baza neni instrument ya seli na studio a otambola nango tina concert live. C'est là même sous raison pour laquelle Fally alobaki ke yenda na autotune. Pour AP autotune normalement à part na nenga studio na kati to c'est là ngote. Fally instaurer système mo non soit boaki disque système américain. Alors bimisa soit après 5 ans même non ko na bino na batembe na ko boya yango komi ke non anenyoso ana bino. Tala nenge bokangi bokanga mikachi bino nyoso tala bosa boy. Na mikolo na bana Fally kangi bino boy. Na minute siko Blanchard Moussaka Zolandao. Oui, bien. Ya Blanchard, pardon, l'imbissant. Dans l'autre, il y a un fingo ken piano. Ce que le Tobi a fait meilleure voix congolais. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. Faire go. Oui, nous sommes d'accord pour. Ce que le Tobi a Fally Ipupa meilleur chanteur. Oui, Fally, c'est un défenseur de la musique congolaise. Différence, c'est la meilleure voix na meilleur chanteur. Faire c'est une voix multicolore. Zomban, faire peut imiter n'importe qui. Voix ya Fally wana zolobana et koti na ba musique est belé na monde. Voix ya Fally wana même ba R Kelly ba kraka yango. La force DKL TV Tolobela yango Christian Sikou émission Mikolo sur YouTube. La force DKL TV Tolobela yango système Mikolo Christian Sikou. Bonjour, bonsoir, chers internautes partout dans le monde. Bonjour, l'andabiso na émission Tolobela yango, émission OEP Sarabino. Toujours, actualité où il est à la République démocratique du Congo. Lelo nazana esengo lisusu ya ko za devant ba petit écran na bino devant ba poste télévision na bino ba smartphone na bino partout les amis bino nazana esengo na kati ya plateau na nga ya koyamba les deux grands phénomène ngala be ngomba phénomène o ba robetela biso masolo lo to partager na kati ya plateau nga lelo nazana moko ya ba confrère na kombo ya Djoubek maître Nzube lelo to beta masolo pourquoi Karine Mokonzi azongeli susu Fally Ipupa pourquoi Karine Mokonzi a bebani na Kisinjora
pourquoi Karine Mokonzi lelo abimisi vérité que ye abimana kofi boyo kango epa ya soda ya Karine Mokonzi na kombo ya Jubek Maître Nzube na mupanzi na ngai susu ya loboko ya mwasi na sana bon ingénieur de son na kombo ya Décousta, je pense que Batnustu Boyebié, artiste monene, artiste théâtre, artiste film, cinéma, artiste programmeur, ingénieur de son. Oh le toko bêta, tout soit éclaircissement pourquoi autotune et bomi mokili. Yelelo a éclairci biso par rapport il y a autotune moana, toye ba vérité pourquoi autotune est-ce que ça logiciel ou est-ce instrument au nenge fali pour parler baki ye motaliboso a elibiso na carte de la République démocratique du Congo. Et monsieur lelo ko sala plaisir na ba téléspectateurs nestu balingaka votre humble serviteur Christian Tikou autrement dit to lobela yango puisque to lobela yango toujours puisque ngana za anti choc. Et monsieur ko sala plaisir sous bon image za kitoko na bokasi ya Christian Soumaël maboko trépied les grands réalisateurs oazo sala biso image ya lelo. Et monsieur ko sala plaisir bongo na boss party Kema Isenge, les vrais tigres congolais na kati ya États-Unis donc ça dit boss party Keme donc ça dit na États-Unis soza na besoin betaki loterie de venayo que aux na besoin sont prise en charge donc contacter kaka boss party Kema Isenge les grands tigres les vrais tigres pardon de les États-Unis d'Amérique Christian Soumaël. On a préféré au Panzanga puisque Batouba Mona, Batouni Nazala Barona Kata Plateau, les lobos sapété, la vérité que Bima Awa. Oui, Bibisoni to sala Ramosa, Nabiso, to rien que la vérité, Oyo to Pesara Makambu, Italie. Bonjour, ingénieur. Bonjour, papa. De Costa Boni. Bien, Christian. Nicolas Belé, hein? Nazali. Kimeza? Kitoko. Merci au bongo ezabongo ingénieur de Costa o ya ko expliquer biso lelo makambo ya autotune et autotune elinko lakisanini il fallait que le kabato baza expert à la matière ya son pour expliquer ce que les kambongo zo boma mokili na mupanzi nga na zana mon confrère Maître Nzube Jubek. Bonjour Christian Sikou. Bonjour à tout Bolanda biso donc par rapport qui m'a noé bangsanga te kina wala muta show donc kina ya na zo boule ba question yuno tuna ba réponse ne ba manza ba réponse na ba miyano na yo donc moi kande za mabe ngana ya chinois ba tumboli la Chine na za pe wario na za fali pour pas wario comme sou ba wario to za ba wario Hollandais na concert na Rotana Club. Président Fali peut-on les Wario, les Chinois. Donc les Chinois, les Wario. Chinois na contre na cadre Karine Mokonzi la baronne, mami à YouTube. Moi c'est Nzambe à YouTube. Karine Mokonzi. Wario du Cap la merveille. Hasala. Naza Wario na be Chinois par rapport à l'image. Asa Wario asa Chinois, ouais ça bon confrère Jubek, le Torobeta Masolo, ya makambo Italie, to bomba rien sauf rien. Mais na lingi d'abord to banana non na Maître Nzube. Actualité ont circulé par-ci par-là. Tu es qui Karine Mokonzi a baby sana fali pour pas depuis Tongo azaki muto a fait rigola a critiquer fali na ba façon surtout mais les autres kamwe à ma grande surprise Karine Mokonzi a communiqué comme ça fali c'est dit à quoi bon et ça battant tout ça batou partout va vivre dans le monde mambozanga raté néanmoins éviter les problèmes que gérer les problèmes et puis dans la vie il n'y a pas de problème sans solution si problème mozanga ba solution ou on est sous problème il comme mystère. Karine Mokonzi abebana na vena ya boga ko felo mide quadra koraman les vieux sont ngambelo betra likofite mo pa Mokonzi na Karine Mokonzi bakoma ka Mokonzi te babota maka Mokonzi babongisa ba arrangea yena le rôle la forêt Igwe Big Boss babongisa na maestro Fabolo babongisa ça dit ye abebala na bato pa bongisa na bato mbule beta ke sila bamba ko beba na ba biso to bandi ngote to kuta papa na biso Mobutu c'est ko kuwendo papa Maréchal Barana Rando na papa Etienne Tshisekedi le feu. Son âme repose en paix. Toye Kabila le père, Azape na baini. Che Guevara Raïs, Koto na vient na biso Jean-Pierre Bemba, vient na so Mongala. Banda yo kanati. Toye Kotoyo, papa na biso Chilombo, Tshisekedi, Azawana me, vient na biso Martin Fayulu, il amuka pa Azawana. Ya ko biso ba chrétien na ba musulman toyo kanati. Ba chrétien na ba église de nous ba papa Kousso. Toyo kanati c'est tout à fait normal. To kuti yango, to kotika yango Jésus-Christ de Nazareth kutu ba pharisé ba alaka wana. Nzambe par un opposant na ye Satan, diable. Donc c'est comme ça. Mais Jubek en tout cas les lozali bakuma la molokanga na zio na kata plateau na ngai omoni sujet Karine Mokonzi comme sujet moko oyo komi koleki la bato
puisque ce to zongisi ba image ya kala modèle Karine Mokonzi akenda na Fally Ipupa le lokotanga so komba Fally te mutu muso bobo bebana bobo ça ba vrai ami bo bebana et ba massa muso na ba combat judo to bunane na bete ma ba piringa mutu ça bo bebani après bo komba pire bo ça l'alliance nouvelle et éternelle Fally Ipupa na Karine Mokonzi aza vieille à Karine Mokonzi vous comprenez Karine Mokonzi pe abomela Fally mutu te le mo nikitangeye car il y a qui pas Karine Mokonzi mais attends fait nga Fally Ipupa fait nga boga non a Boudaki Sarato la wele laki osomona ceux qui benaza ya vraiment ini ya Fally Ipupa mais mamba dossier ya Niki tanga vendre le dossier na pelisa moto abo moto na pétrole abo moto na essence engeza ndi Karine Mokonzi la baronne ma fouli na ketchup mami moi ça ndako moni bale qui na ka Sarato la tout dans nos questions problème te na vie na boga d'accord tout dans nos questions mais eloko ni nezara na Karine Mokonzi soka beba na bato après bongisi mais tout monde yesika singa pardon te Karine andeni ba fiti balinga Karine za na barando na bato ba régner course au pouvoir divisé pour mieux régner moni Karine Mokonzi to balo bana profiter ken pianiste azo jouir nango Manik de John Maniki azo jouir nango ba kisi njoro ba jouir nango même ko ba monaka surprise agréable ko fait le midi quadra corama za icône musique congolaise moderne ake rendre Karine Mokonzi visite kena kamwa manika kamwa to kufito sambwe de pona bango loko la bango basawana ba ken pia na ba te bele de Karine Mokonzi face na rangi na Fally po bango ba jouir on s'en prend bazo ba argument repousser Karine lazima pe sagesse bino Fally a pire vienanga. Merci Djoubek. Je pense que Batouazo Landabiso très bien comprendre Malembe. Maintenant les canaux côté ingénieur de Costa, Yozamoko, yaba ingénieur de son, Yozamoko bato ba yebi moi technique musicale n'engezalaka. Est-ce que vous pouvez expliquer bien le lot puisque le côté ma musique il est le zakara style urbaine. Différence n'est urbaine, na différence typique. Bon, musique normalement on a noyau. La force de la musique revient en Afrique. Donc, quand on parle de l'Afrique, particulièrement au Congo, pour musique congolaise, ils ont nourrir Afrique Mobimba. Et puis, ça, la force de nourrir tout le monde entier. Voilà. Batounia so ba bête la musique en Afrique, à référence, c'est le Congo. Dans la musique congolaise, jusque-là, ils ont hébergé monde Mobimba. Force moi je faisais la comédie, mais avant la comédie je suis un musicien des formations, je joue aux instruments, je chantais aussi. Voilà, nana expliqué bateau ba comprendre quoi. Moi na Brésil n'engezalaka un Brésilien sera botami a rosa elo nyonso me balé ezalo ko la dona ba onzamba pesa ba. C'est ainsi na Congo moi na nyonso botama musique ezalo ko dona a cause à la vocal lobby, à cause à pilote, à cause à la footballeur, mais musique et on a première position na congolais nyonso azobotama. Ah moi na muki ya Congo moi na ba 6 ans 3 ans 5 ans soka ebi obina te se ka ebi obet instrument moko ou bien ebi elo moka ka eza lié na musique. Cela veut dire on est des champions du monde. Parce que musique en soi moni eza ba musique musu ba Davido ba obeta lelo so zongi peno moni ah o ba musique ba mazili ya mopale ozombana ba musique ambiso zo beta ngutu kala ba musique musu lelo zo beta ba Cameroun ba Nigeria ba nini ba musique biso to beta kala musu biso to changer d'un niveau mais bango ba o se ressourcer na yango et puis bango ba ndimake yango moni père na biso Mobutu père son âme alobaka que Afrique eza na nini ya revolver mais gâchette awas donc Congo eko alimenter Afrique mobimba yango moni biso to souffrira pas nini to kofongola Afrique africain comme éveillé yango moni biso ba sera biso pa mindele to nyokwa maka po ni so biso to fongwa mi Afrique mo besoin lumière. Mais ingénieur de Costa, et le qu'on a le besoin très important, très capital. Mais les autres comme on a beaucoup nabiso apparemment c'est comme si rythme nabiso rumba oyo to botama to côté yango mais et comme ko bunga musique urbaine et comment on place makasi. Est-ce que le qu'on a aujourd'hui jondene et au bunga te rumba et ko bunga kate. Eh bien, je vais te dire une chose. Er moro boye batamonga ku nazaka na ba débat na batu mususu
bakomaka kokotela moni basérie bazembe ezorégner ezalaki vent moko oyaki coupe décalé nga tant que musicien analyste natalaka masolo na otala boye non bato bakoma omoni sebene kufi baneni nga habita mo musique o eoleka mais fondation ya musique congolaise ya seben ozokomprendre lelo bazembeleka te eleka siko musique ezaka échangeaka nde baforme mais noyo nango etikalaka ndenge wana tinde omoni bamusike oyo baobeta baurbaine oyo eza baseben bamodernize ango kaka basali babakisi mwa beloko moko boye ezokombana moi différence ezali quand même moi différence mais baose ressourcer toujours na Congo donc cela veut dire eza musique congolaise nde esala honneur ti ntango olobamaka o rumba ezokufa nga mpo na nga namonaka soki oyebi nzembo elle dit non c'est du quartier latin quartier latin donc cela veut dire quand mon pas au mbote pese ko zavie na quadra koramani bosala bena makambo ya danger musique wana ka yango wana nazoki molanye yango moko kaka ozombana donc échanger ka nde bakombo mais elo moko so tali bien si photo le bango clair musique urbaine et ça kaka bazo tricher kaka ndenge typique ezalaka mais ba moderniser na moi vitesse mais c'est la même chose au moins siko ngana selon ngana monaka au moins neti ba musicien na so ndeti ba dajo ba beta même musique ba nani oyo ba Pegita beaucoup album na ye ngane to sala ngona Frank Mastola ingénieur Frank Mastola ngaza yelo kwa assistant na ye na générique a Pegita bu o kabuya abwaka ngai tant que kitambo epesanga makambo mobo na beta kichaka ngana beta marakas pegia kamwa ingénieur yoza batale bien habité kitambo oza makamba kitambo donc moi kitambo nyoso esiko zali bana bandal pe ya bino ngwana mais na soit formation mobo na kitambo donc moi kitambo tout côté instrument côté percussion wana ya lo Brésil na bale donc percussion ko kenet ko yate donc c'est un peu ça musique congolaise ils ont perdre originalité na ngote zaka quand et changer quand ne ba branche pour musique o ba naza ba obeta ba daju ba obeta zaka rumba oyo ba obeta onga ne na français otomona pe VPP kale ba période mo ba beta ba rythme mo kala ba période wana amakanaki yango zongi lelo oui donc ya on a ebisi OK to tourner ka esika moko zombana yendeti ba sopana oyo bandoko la tamakala papa yamba bazong saka ba machwa panga ba nini ba moniere beta makala bazong saka donc tozonga to tourner kaka. Très bien, ingénieur de Koussa, je pense que les téléspectateurs vont comprendre. Nazabongona, artiste musicien, Nazabongona, chroniqueur, ou tozo panzanteke, il faut que ça va vérité, sauf rien. Mais cet élément d'aujourd'hui va faire plaisir, na yemoko, mutuambongo akitambo, Gino Kambitu Mwamba, les dollars bivores, je manque les fonds, mais si j'ai les fonds, l'argent m'embête, la personnalité de bienfaisance. Torota non nous image oyo, il y a Ferregola. Na inosbi bomo na bango nde basana kata studio et là bazo préparer to éviter botela image o ya Ferregola na inosa ba pesi message biko ba baka goua botela image o Christian Soumaïl Toleka avec Inos donc on a bien travaillé la collaboration c'était très super donc à la minute bon c'est tous les fans donc moi-même j'ai aussi à tout pour banzembo zalia Borobina bon c'est Vimba to yembi bien to yembi danger ya mukete ite me oswa bango a goût. Merci Christian Soumaïl na les mots télévision ya Ferregola le padre na inosbi bo moni bino monde ba na kata studio ba lobi ba yembi kitoko lo wazo préparer les biso to yebité. Je pense que élément où ça li plaisir na ba goloanyo surtout ya Ferregola élément ça li plaisir na ba fanatique nysto ba linaka inosbi innocent na zongeli yo ndekolangai le Jubek Karine Mokonzi bi changer leki Karine Mokonzi bi changer leki afinga wera mabe afinga fali mabe afinga kofi mabe Karine Mokonzi pourquoi andimike abimara na Koffi Olomide. Bon, na okamwa Karine Mokonzi na Congo soit celle comme malamu bakisha volume na 1. Ba image ça. Soit celle comme mabe macha volume na 10. Ngala sana ba image. Mutu to na ba défaut appelle ba qualité, mutu zanga défaut zaka Nzambe. Jésus-Christ de Nazareth parce que Nzambe zanga di défaut.
mais biso tout ba yime to ba défaut to ba qualité ko soit défaut ya muninga te o kende to ba même Jésus de Nazareth to bazui moi soit na fragment de lit d'adultère Jésus qui va la pharisien o ya salon li sumuto azala la première personne ya bambe libanga aucune personne abima abamba moi ça ndumba de biso to ba défaut to yebisanga te ko fait lo midenda bien na baptiste misère congolais tout parce que tu as pu faire un boissa liboy bana to ibana mike Karine Mokonzi a confirmé que babima bango mbalé ba relation amoureuse à Badou là nga mwana côté ça a confirmé vraiment ba image ezali si il y a des images à réjouir ça Soumaël a retiré sur image Karine Ipe Mokonzi la baronne mutu pe soa akoki pe ko bua ka ngope mais eux que bazaki na contrat musique mais longue musique comme libala eza makambo yaka ba relation amoureuse à Badou nga la za wana te to bat balingana ka mité mbale tutani avec mère Ali a pas tala eloko je n'ai pas de preuves tangibles on a affirmé que Kofi Olomide kwa darakurama na za ikona musique mais Karine Mokonzi mutalobiango to ça na ba image Kisinjo katika kisongi songi mutabanda kofinga ba artiste émission congolo baba leader na RDC c'est Kisinjo c'est Christine ni mona likambo Karine Mokonzi alobike ye abimana Kofi Olomide wana za ba relation amoureuse à Batou mwana côté za te tunanga via mutu sur le plan artistique sur le plan musical na za analyste mais ba vie privée à Batou ba relation amoureuse à Batou là j'ai des limitations Nabona qui na centre de rééducation de pénitence n'a ne quoi absorber microbe dans une petite pièce comme ça l'air ne passe même pas aux on prend n'a qui na ba chaleur horrible n'a peut pas nier n'a lia vungule merci na côte raté merci Djoubek songi o eza Kisinjora to yebi Kisinjora so bana miki ah maman papa Kisinjora Bernabe to ça na ajini wa ba mondo gambara mbo baza ba samichitu baza ba vena ba jeko burompe la baza ba somono baza fruit à quartier international Kofi mutafula Kisinjora mais tout le monde n'a rien fait d'Italie on voit quartier la terre on va finga quoi de la Koraman pour le bon moment là non mutabandi monde impolitesse na monde la musique qu'on inciter l'artiste et musicien c'est Karine Mokonzi c'est Kisinjora mais Karine Deswalandi il y a Karine de rêver ça tout le monde a longue pas Kofi a fouli a bimisi a zaki loroté a bandi ko finga Kofi Olomide a yebcbg papa chéri Jibempian El Salvatore de la Patrie lors il y a album il y a anti-terreau ba memi voyage Afrique du Sud tout le monde na clip il y a anti-terreau azok du leg ne BBC kraya na ye jiba PC makamu ma rien pe dita longwa papa chéri Kisinjora me finga Jibempian na toyebi yango na Karine Mokonzi alanda pe ko finga wana na lobi boye toye lisusu na droit chemin lors il y a sorti à droit chemin parce que même poli basé belo BBC monde à musique bande m'insulter mais impolitesse c'est Karine Mokonzi olingo lo bonté pour nabi bonzela nazo défendre mutunanga naza Lambert Mende ya Karine Mokonzi oyebi ka finga rabat na lobi boye na rozala kalba parti pour mutunanga na rozala parti contre Karine Mokonzi asala non si photo le bango clair ba téléspectateur ba olanda biso Karine Mokonzi asala émission spéciale pour na fali pour na faire rigola émission est tellement partout dans le monde Kisinjora alors il y a nani il y a droit chemin album Mati fali makambu puissance dans le monde. Tout le monde qui Kisinjora, fallait chocolat, fallait miliki, fallait mayonnaise, fallait lengi, mais rien peut dire bâtir pour la voyage mon en Afrique. Fallait bololo, fallait ngai, fallait. On s'en prend. De Kisinjora mutalibabe, faut faire sa famille du côté paternel maternel. A tout na libabe yombo na utawa parce que OK pas Kofi, OK pototé, OK pas JB, OK Mikili, tu pas fallait ta la personne information, la personne information. Personne information. Kisinjora Kofi Olomide a pesa que visa. Oui bité, n'informer Kofi Olomide a pesa que visa. Ok, ne poto kala mingi. Kisinjora babengana na matanga mama ami. Kofi Olomide a pesa qui est visa. Na matanga babengana mutute. Matanga pesa invitation te. Mais ayaki kota la Kofi na parler na vraiment ouverte à tout le monde. Mais so comme na niveau ti babengana na matanga. Kisinjora kutu mwasi ayane mani ke bayoka na kate. Kisinjora koti mwana babia. Soki prince babia. Azobeta na team wa te pas héritier. Mais c'est les chanteurs, tu vois, tu as une musique intelligente, mi-ange, mi-démon, Prince Babia, azo yemba na podium, a vérité mata podium, azo interprété banzebo tout héritier watanabe. Ba pesi moi na makamona Chokoro Babia. Mais Djoubek, na omo nozo défendre Karine Mokonzi très bien, nozo défendre bon. Mais to que na nous à la loupe, peine logique. C'est lobananga, c'est là. Je sais siku. Oye bisa ke Ken Piana, mutora Ken Piana. Yena Karine Mokonzi au préféré na. Pourquoi ils ont tant à comme ba Ken Piana ba Kisinjora mais tant que Karine Mokonzi yemo ça vrai insulte ça finga rabattu au sarana. Azamutu na za na sale comportement, na renoncer à partir de la date d'aujourd'hui. Na banda ko finga gal suzu batute. A changé. Propagande no so bongo motemba. Ayambi Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur. Le Seigneur Jésus-Christ
je confère de ma bouche, Dieu le Père l'a ressuscité entre les morts, je suis sauvé. Faites Yara Lola. Hein? Mais Karine Mokonzi, oui, abandonne qu'on nixa Zahir, on a démarré des artistes musiciens congolais sans complexe, qu'on la vérité, parce que bis on bon la la vérité. Karine n'a pas la vérité, non, so sali pia ko sali pia ka. So leader autant la mabe, biso que non solo la mabe. Mais Karine a tika makamwa na obeta musique na ye. Mais Karine Mokonzi to moi na tout pour l'information que ça si que je te dis, je te le certifie, Karine Mokonzi na ba leader tout problème exact. Problème exact. D'accord, problème exact. Tout ça un élément oyo Karine Mokonzi a sali vidéo, il y a un le solo, azo parler sur Koffi Olomide, azo parler sur Kisinjora. Karine Mokonzi a fini raté, Karine Mokonzi a bongoli moté mandengo lobiana ayambi Christ. Mais Karine Mokonzi azo permettre qu'on finisse Kisinjora ma peka solo atayomoko. Mais Kisinjora ça qui tchaka lingomba ça semba, on peut pas mélanger les serviettes et les torchons, on peut pas mélanger les professionnels et les amateurs, on peut pas mélanger les domestiques et les patrons. Nani patron, Karine Mokonzi la baronne. Karine patron Kisinjora. Kisinjora silakala. Kisinjora na des jeeps hein. Babenda elo. Ana des jeeps. Tout na quartier la terre. Ana des jeeps. Ana des jeeps parfois na ndako mnene. Ya ko kabela mawa. Asomba benda. Ale Karine Mokonzi makamba. Karine non Kisinjora asomba ndako. Kisinjora laisse la musique, Karine Mokonzi musique et lesai. Autorité et beta, fitinga na Koffi Olomide. DJ Arafat hommage beta pesa makambo molaso et pesa makambo la Chine, biso tona la Chine na sima. Ba chino bazana ba wario. Kisinjora le logo ta ki chaka lingomba. Mais Kisinjora mutu entraîna babia, mutu amesa babia tokoto. Boni boyeko Chrisatiku. Bon, Jubek na mwana oya yé mwana yano prince babia obeta pa héritier. Prince babia mwana babia Chokoro Ndongo. Un bon chanteur vient nga babia. Son âme repose en paix. Obeta pa héritier pesi makambo. Ya finga héritier. Héritier Talibo oh mwana obeta pa nga yo finga kai. Babengani prince babia. Nenge babi prince babia mama otelinga na boy talent et belé bongo. Mais lelo Kisinjora azana héritier. Bangi ba meme Istanbul, yena pas tuer mwana muteketa. Et c'est il y a 5 jours. Toi lundi, voyage les vendredi, jeudi confinement. Aza mutaliba beso un orchestre na yo, na so biso. Aza mutaliba be Kisinjora mutaliba be. Ta ambassadeur na manike, c'est megina. Très bien. Bon, qu'est-ce que tout na tangelo quartier la TBCBG fali sur le lot. Kisinjora est patiente. Kisinjora bien respecter les artistes et musiciens congolais, les leaders. Au bout c'est la fierté musique à Congo ici au pays comme à l'étranger. Yebi sans soi permis à fali ti lelo. Kisinjora na yebite mboka ni Kisinjora ngamona ti. Mais lokwa za mutu ayombo fa za na famille. Prince Bakali Keba. Prince Bakali na zo yebisa Keba na yo. Bon, mutu za na race lokola emoro. Hein? Moi na Chris Benoît, on a race ba Dominique Mabwa. Comment finir sous Prince Bakali? Prince Bakali, faites attention, na recépelate na mona yo Bakali au micro. Kisinjora mais Prince Bakali a osala musala na ye. Je reste bouche cousue. Ngana muta. Prince Bakali a osala musala na ye. On rend dans quartier la tente. On respecte Koffi Olomide, c'est un grand de la musique congolaise parce que ba taboulay ba kenda, ba fait so ba papa ba kenda, ba Kester ba kenda. Muto atika la représentant valable ba vie tout ça danger au lelo. Même gouvernement congolais et ngese la mutu moko za danger la musique à Congo monument ba c'est la Koffi Olomide mais ko lo bananga to bang sanga quartier la terre non peut ça sindi le cœur respect parce que la reine star sindi le cœur ba massa ba lekana ba quartier la terre sinda papola ba foka bango tout quartier la terre ba massa ba tikali lelo guerre na biso ba charge à quartier ba kokate biso la micro la caméra mais avec Rambo na omoni manika kilamba au passo to koma place wana na ko banga quartier la tête quartier la tête et si la kala pas venir so quadra makambo misa quartier la tête na danger au banga ngomba Jubek mais là ma yapi baza ba artiste basalaka na biboy bazo accompagner Sindi na Koffi baza bazo zaka na guerre ba yemba raté si bino bo danger bata quartier ko tanga guerre na babo na banga quartier la tête non peut ça Koffi respect mais quartier la tête si là quartier la tête danger tant ba modogo ba buron pe là ba fali tant ba faire ba Gibson quartier l'état là oh ba misa baza ba oh ça va merci OK ne peut m'abe t'es OK m'abete OK m'abete na lo ba la vérité na zo lo ba vérité sanga quartier la tente ngana lo ba vérité ndenge Kisinjora mo na quartier te danger quartier te et si la kala et si la quartier te si la d'accord total image namoni ba cher internet partout dans le monde Jubek a comme matin mais kitana nous Christian Soumaël illustré biso image oyo ya Karine Mokonzi bo yo ka ba propos teni o Karine Mokonzi a se tenu devant Koffi Olomide na Kisinjora na Ken Piana Makizembe bolanda l'image Venjora mutabengi o balongola
Ozomo. Jeune jour Abi ya pekisaki. Solo. Ya solo. Jeune jour. Lipek non na mona mama lipeka sauter le quoi maman njora. Oh, ba singla pema na so la tselo. Lipe au moins ni lipeko pesa la ba pembe. Kama misiko. Na ba poala lipeka. On a problème à lipeka vient njora so manjora. Oui yo. Yo problème na lipeka. Avant qu'on m'appelle Suzanne lipeka. Atako la ndenga tola bonyo obwe niyo. Atako la ndenga tola bonyo obwe niyo. Moi musala mobile nanga. Yo, na bilongo so musala. Awa musala mobile nanga. Nani wana? Njora sala pa mobile nanga. Na bilongo so musala. Yo, mama ba mona na mitaka ba kota ngo. Besi mi akota mama ba mona na bolumbo. Merci Christian Soumal, je pense que élément Oyo et ça lui plaisir. Bongo na boss party Kema Isenge, hein, les vrais tigres congolais. Oazola na biso siko en direct de l'États-Unis. Motema maman Fatou, je pense que l'élément ça lui plaisir. Ba cher internet bozola na biso très bien. Je pense que ba propos teni ils ont engagé ka rabattu te fa na kata plateau awa. Djoubek aza ko s'adresser na quartier latin ici là. Mais à refaire mon temps, pourquoi quartier la Tessie là? Tu es dans le moment que côté ingénieur de Costa, surtout sur la moment que parce que dossier à musique comme qui n'est pas bien. De Costa, il y a ingénieur de son. Je pense que moi on a besoin de l'épée, moto ya makasi na dossier autotune. Et on a préféré qu'il y ait autant qu'ingénieur de son, ou à salara enregistrement, ou enregistré le rebelle na kata mboko na biso oyo. On m'a expliqué biso nan lelo bat bazola na biso puisque et ça la vidéo où circulé qui il y a notre artiste Fally Ipupa Asle à sala qui image à lobi que yé mutaliboso aina autotune na kata République démocratique du Congo ba jeune surtout ba kolanda autotune. To moni ngambo ferré ba ke ko bimisa ba image que autotune wana eza soki nini mais yo soko ça espère à la matière. Faut expliquer ba téléspectateurs bazola na biso autotune eli ko lakisa nini. Bon, na osenga na ba téléspectateurs o ba landa biso na minute po nganza na ba façade belé na ba casquette belé. Na change na roi caméléon, je change des fois de couleur. Maintenant ba o ba éviter que na ingénieur du son, oui ba que na sala son p ba musique belé beta na mboka na biso wa. Soki na za assistante c'est que ngam na sala yango na sala pe ba mixage marambutu. Donc voilà. Pour na autotune eza eloko tout ça lango depuis kala. Ce qu'on a dit que ndenge leader na biso moko parmi ba piliers ya musique congolaise Fally Ipupa. Nenga lobi bongo na yebi ke nde bozawana devant bani na ba télé na bino na ba smartphone ne bo lande émission oyo na yebi ke belé boza na ba doute bobi ke agafe et belé pe boza pourrier mais ngai tant que na yebi matière bien nga na sala autotune na studio autotune ezali toza ba plugin mais autotune eza instrument nanu ba sala yango na profil ya mutu moko boy mutu nani faut la vérité ba comprendre autotune eza basala yango pona tipen autotune eza eloko oyo esa ekoloraka voix eza mingi ba musique ebele bomonaka na télévision ou bien na ba clip boye batiaka voix autotune normalement et aider mutu kokomisa mutu na note voilà mutu mususu siko baza eza loko ya dosage ba dosaka ngo ozotia ngo eyokana bien ou bien eyokana te mais corriger eza correcteur ya note siko tellement pesa la pe moi bilengi yango bat ba mo préféré yango so tali neti ba bat loko ba Bouba zaki rappeur quand Bouba voulait chanter a comme autotune pour autotune ezo bongisa ba note place oya komate eza par rapport à ça so tali mingi ba nani osusu Lil Wayne tango ko azali ko rapper tango comment osala ko chanter ba otia autotune pour écoller ezo même ma voix place voix ezo ne perdre yango azozong ça na raison ezo ngse na note voilà sikoyo autotune profil o basela ngo ezaki instrument oyo basela ki yango pona tipen tellement pona royembe ezaki mobulu préféré ki baseli eloko wana na Amérique komaka pe tellement salaka pe bien comme style na ye et panzane se répandre pe ti batu pe ba mo préféré yango biso be ba congolais awa autotune ba musique ba mapipo ba beta kala
na ba studio na ngai wana na studio Matrix Melody ba Westa ba Django banani autotune ezalaka déjà mais ce que so leader na biso Fally Ipupa a lobby bongo bon vouloir yete po autotune obiso saelaka mundela saela biso ba plugin na kati mundela saela biso biloko ya kati mais ce que biso ndeti ngabo na mato mbongo ya osomba matos pena studio pena te to sala ba home studio cela veut dire moi studio oyo ko enregistrer ezala wala ba première soin quoi mais na ndenga indusa peso oyebi bulo na o sala son ya qualité bien pe ba tapoto pe bandimi ndeto sala pe ba son mususu a kepoto pe ba tiango pena bwe bandimi pena ki son out Afrique zo mpana siko na autotune wana to na conclure N'est fallu à l'objet ayaki na autotune. Bon, il peut avoir raison parce que biso nenga na yebi to c'est la autotune yakati. Ce que ba américain bazaneni. Instrument ya seli na studio. A otambola nango tina concert live. Ba c'est là siko même sous raison pour laquelle fallait à l'obaki ke yenda na autotune. Pour AP autotune normalement à part na nenga studio na kati to c'est là ngote. C'est que pardon to sukana wana. Tout ce qu'on a, je pense que les téléspectateurs ont biso na bokebi. Ah, comment font la biso sur mémoire. Donc ça dit Fally Ipupa di cap la merveille aigle azana région ko lobake yé mutaliboso ayaki na instrument pour Fally bien un instrument autotune na kati ya Congo. Donc tu peux ces raisons. Ouais, moi je peux les donner raison pour awa. Bon, na ba concert na biso na on a mono autotune te ke ba ti autotune boy. Pour ezelo à part kaka ko pour autotune des ana badona baki badoza ngot eza correcteur ya voix azo colorer pe voix siko autotune azana ba faut royeba pe osala et pour osala ngobi azana ba nini mususu azana ba défaut mususu ako osala yo pe pour to corriger la voix c'est muto ayembi na sol nzemo koza nzemo mba msu bandi msu na note mususu bo kendo shite msu bo sali modulation bo kena note mususu mais siko autotune azara place otie so otie na la so tie na piste mutu aimé vocal par exemple place one otie autotune so ba moduler et que na note mususu faut que note autotune sous na nenga note wana c'est piste za mobimbote na la côté musu vous même voix wana lead ezo kene na note mususu côté na autotune gafaka bon et gafaka bon place sikoyo eloko yebo mokili yango wana puisque ezaki na concert ya Fally Ipupa orabete na rotana mo gaf moko salamaki wana bazuka ma parti wana ba comme sur la ngo ba analyse na ba critique bon il y a génère des sons mais comme so est-ce que erreur wana ya gaf wana et ça permis pe na ça la mwana ngo na autotune. Tu vois, je vais te dire une chose dans la musique hein, la musique d'abord en soi ezalaka elingaka bosotote musique elinga bosotote tu vois musique yango moko baloba na biso na musique ke fausse note hein, et trouble l'oreille à puriste. Tu vois, la musique, nini eza toléré, nini eza toléré te, musique eza wana hors gamme, eza tolérable te na musique. Mais ko cracher, to ko sa moi demi-temps, ça passe. Soko zo mbande libanda ya note wande mabe. Mais si tu es dedans, entre potes na portée musicale to za na ba ligne na ba interligne. Tu vois? Soza entre ligne et interligne, voilà pourquoi tout ça autotune pas zongi sao na ligne. Mon eza correcteur ya voix. Siko batu oyo bazo bon na ebite wana pona mboka na biso ba memango na ba polémique bon ngai sans polémique na lobi ke o Fally alobaki c'est vrai. Autotune awa na Congo na mona ngote. Na ba concert pena live bo moni pena nde ba buba batambola nango. Ozombana aye nango pena na ba instrument na ndeti bon na opesa un exemple ndeti ba contrôleur oyo ba DJ ba osela lelo so tant to bing sa Black Kent ba 2008 je crois ba contrôleur wana ezaka mingi te ba virtual DJ libanda boy voilà mon ne fallait alobi tendance là on a machine virtual DJ mais ko ya libanda boy ezaki te to lobi te ke fallait alobi ke yenda bandiango te ezalaka nango déjà mais ya libanda boy awa na Congo le bac est étranger, de bien ça va mission il y a libanda ba ya beta nde bango ba ko zana mais ndenge il a lobi boye na repérer raison soka ye nango vraiment pour ngana monya onante soka ye nango il peut avoir raison que yenda bandi yango.
Très bien, ingénieur de Costa. Je pense que les téléspectateurs, les chers internautes, qui éclaircissement par ingénieur de son de Costa. Le Djoubek, les Kambototu, Awa, ils ont payé sa moto. Ils ont appelé Moko, il y a des chroniqueurs, il y a Pantisango. Moni Nenge, Bazo, Soka parti, Oyo, Fali Poupa, di Cap la Merveille, à cela qui moi, erreur na kata concert, comme il s'agissait yango, na fait rigolo, na bête concert na Oliver, ce que les Camerounais autotu mona yo ko jondene. Autotu mana bena na kangina en parenthèse wana, nazo ko adresser na ba amour à bonne musique, ba mélomane, hein? Na ba fan na musique, ya musicien té. Musique congolaise, bah, à Néotékolika, et comme on a baisse, dégradation. Par rapport, si on continue à boîte, dans la terrasse, musique à l'Iban, des autres bêtes, la musique congolaise. Fight et kota, qui est dans le football, tu as raté dans le football, tu as fouti. Musique peut-être même fouti. Bah, Ivoirien, bah, les Kébiso, spécialité, bah, Ivoirien, ça a coupé décalé. Musique, moi, pam, bezangatina. Et on met dominer rumba. Au côté, dans la boîte, maintenant, bah, Rissel, bah, Virus, Babdoul. Azobeta musique à Libanda Mboka 75%, 25% musique congolaise. Rumbe kita ginase. Mais tu que rumba nde muteza nde de kusa hôtel Oluba. Comme musique congolaise fait danser l'Afrique depuis un demi-siècle. Toye bien, nous savons tous le Congo, ce pays a vu naître une quantité de musiciens parmi les plus valeureux du continent. Toujours les Congolais ont été parmi les premiers Africains à fouler les scènes parmi les plus prestigieuses d'Europe telles que Zénith, Olympia, Bercy. Parler de sport, Stade de France aussi confortable. Mais, tu remets quoi arriver le sous-souté, il y a quoi créer un professionnalisme où apparemment nous les Congolais nous pensons mener les jeux et comme le Nigeria, doumi. Vous savez, Fali a un système à imposer musique urbaine. Vous avez devoir à domicile tous les musiciens à génération à l'élo, il faut balanda. Balanda Fali va être musique urbaine, tu vas pas talent. Rumba, c'est bien, c'est notre culture, c'est notre identité. Et ça, c'est notre spécialité. Et ça, et où Kiba. Mais il y a un RDC, tu peux son valeur. Quand il y a une génération, il y a un lélo. Il y a un lélo. Il y a un rumba, la pépé kalazate. Il y a un rumba, la kester azate. Il y a un rumba, la Madilu système azate. Il y a un rumba, la Carlito azate. Il y a un rumba. Le roi la Redi a mis à Zate, Moutouabet a Rumba, le roi Jiba Zate. Fali si quoi aïe? Le roi de la forêt. Oh, Bablani ni pembe. Eh, ngana moi la maison mère, moi la maison mère makila. Eh, kakol sebo no mini. Mais droumé Afrique mobimba. Moutamemanga la maison mère. Mais tu mettons le solo ya auto. Bah pesi bino devoir. Bon bête musique ya world de musique na Fali. Bozo kokate. Boya ob. Les rétimen à tout le monde sans discrimination. Non, ça les rétiments. D'abord, si quelqu'un moi erreur wana yango, ba pesa bino devoir. Bon, bet album le katokos. Aussi longtemps que bon bet album jamais le tokos. C'est bon ba vile on erreur, c'est bon ba le bibi. Ba bikara, moni éthique Fali alobaika ye mutaliboso aya un instrument autotune. Yango déposé. Personne ya roya nango, to mona nango pa ba buba, to mona nango pa ba star o ba ça reconnu mondialement. To mona nango pa ba Gims, to mona nango pa ba Dajou. Tout le monde a gagné par un RDC. Et là, vous voyez bien côté. Tout le monde a mes flammes. Kapaya, de l'univers, dit ça collé, mais ma, pour la bête à bord, pas maman, faut y aller à ta pédale. Bah, personne ne de voir bête album ya rumba. Album la ville les katokos. Si le lot fallait ça les meilleurs reprises à vider tous les de tous les artistes et musiciens congolais parce que besoin de voir à domicile. Bino nyos la kabiso ba world bozo kokate. Et puis dans rumba on bobete la tol fallait l'équipe bino. Album le contrôle. Yebisanga ba la contrôle mati lelo. Et ça artiste et musicien congolais monta bisi album et ça na nzembo moko l'équipe Manitou. To bafana nanga et ça devoir à personne à son époque et ça époque qui a fallu. Bon ni biso ba congolais to la monter mabe ya siko et ça on a sachet. À personne à son et ça époque a fallu. Fallait instaurer un système où non soit bois qui disque système américain. Alors bimisa soit après 5 ans. Même on a bino na ba tembe na ko boya. Yango komi ke non anenyo so ana bino. Tala nenge bokanga mi catch. Bino nyos tala boza boy. Na mikolo na ba fala kangi bino boy. Très bien. Boko ganga bon. Azongi ka na rumba, boganga odemba. Jaloux. A immortaliser na nous.
Luambo Makiadi, na Madilu système, na ki lelo na ki fallait na 2021 par rapport à image, hein? 2021 vitesse tala fallait andoki. Aïe na roue, bon, un artiste se limite pas. Aïe na folk, ma belle lycée. Gang bam bam bam, mais na ki lelo na vitesse. Lelo quand Tokos yango deuxième toko. Très bien. Tala, ba massa bozangi ba argument. Bobé ta besoin word de musique. Pendant comme international faut mettre word. Tout le monde papa mba fa yango ko tena word. Nana bungi nzela Bobé ta word de musique. On a ce qu'on va s'adresser tous les musiciens, il y a chanson fallait à l'équipe bino. Merci. Si Moninga sale loka malamu, vous restez là peno bouche cousi. Si Moninga sale moins erreur allez bozi moment volume itina 100, boza na devoir à domicile, Bobé album à word de musique urbaine. Merci les Djoubek. Je pense qu'après ce message, pour ta musique urbaine, je pense qu'après Calamité, l'album urbain est belé zobima. Tout le monde qui Brenda, il y a Fabregas, après ça Brenda, après tout le monde a fait Calamité, après ça Dynastie Zoya, Calamité, bon mon angwana et Beta Harmonie pardon. Christian Soumaïl, dès que tout ça sur le plan Maramba Fali Poupa, on préféré toute la image il y a Lelo, il y a Fali Poupa la merveille du Cap. Aigle ayaki lelo bongo na fief na esika botama esika kolela na bandal sinkin et pas nini fali aye lisusu wana ko sala clip ya Tokos de bomo na ndenge bandal e yindaki na ba 7h du matin Tokos 3 pardon Tokos 3 ndenge bandal e yindaki na 7h du matin bat balala ba pongi ba lamuki mwana nzambe akiti Fali Poupa la merveille Christian Soumaïl tolanda en image.
Fally Poupa. Ce matin ici, il est venu visiter le quartier Sompendo Bandal, à mon commune Bandal. Donc soyez calmes, nous sommes avec les vieux ici. Ça part vraiment. Donc. Il y a Edimwe là, Edimwe, avec Fally Poupa. Merci Christian Soumaïl na élément qui toko ya Fally Poupa sur mon image bongo wana ezala bokasi ya Christian Soumaïl vers 7h du matin il y a journée à lelo o esikani ni Fally Poupa akitaki na commune na Bandal et pas ya botama na avenue o ya kolela avenue Sundi na Bandal Fally Poupa timba ndenge to bengaka ye mona Bandal solo mona Bandal kala o a défendra toujours Bandal na banzembo. Je pense que émission lelo so ça la plaisir bongo na Chantal Ntiku mona poto atongo mona poto kala maman sociale émission ça la plaisir bongo na Tantine Marina émission ça la plaisir bon na Tantine Christine Kiyambo ya Nancy Mongala na robosa na ote a nazo pesa bongo ba bonne guérison na maman Esther Kalanga bonne guérison na maman Esther Kalanga mwana nzambe maman sociale ngasi na pesa 80 ans de vie maman dondwa pe ba mituka bakisa bandako hein malade ça lonka na batamu obe au nom de Jésus-Christ obika na kombo na Yesu Christ ngana lobilo na devant écran abonné profiter na pesa bongo joyeux anniversaire na mon privé partenaire les amis de l'ité ya Kanda na pesa bon anniversaire na pasteur l'ité ya Kanda de la part de votre ami Christian Tiko Anti-Choc n'a pas su joyeux anniversaire que du bonheur Wumela profite-toi les amokona yo il en est de plus ça c'est fête donc mais là champagne c'est là encore une fois aux affiti mariés donc ça dit écoute un anniversaire tu refêtons kitoko na profiter sur que ça joyeux anniversaire les gars qui lobby ya papa chéri bina daba moto pamba ou a fêté qui lobby le 2 juin anniversaire les gars kitoko papa chéri joyeux anniversaire na kata France on est sur que na poto na zongi na plateau na bandero na ngai faut te prendre en tête vraiment ingénieur de Costa. Je pense que maintenant tout va se payer un éclaircissement pessimisme. Mais ce que je tant que mon cosa bateau va ça la payer moi son. Est-ce que les arabes obligés na musicien faut pas mettre musique urbaine bien obligé à musicien faut pas mettre musique rumba. Bon, on a défendre un artiste yemoko. Mon musique congolaise tous un dialecte belé. Au moins, tous en ville moro et tous en ville moro ça cosmopolite. Voilà, là où il y a plusieurs langues, plusieurs dialectes, plusieurs tribus, tu vois. Tout ça est belé donc batu na batu. Il y a un baquet monde entier bah se ressourcer quand la musique congolaise pourquoi? Na balu banane, tout ça na basonge, tout ça na batambujimai, kananka, baduba baza ba tribu belé. Mais batu na batu siko na kati ya bana genre musique na bango beta même en Équateur ba mongo ba musique na bango ba mbuza ba musique na bango ni bango nyoso obeta baza ba Équateur na ba Congo kuna so ke ba yombe bana genre musique na bango batandu bana genre musique na bango banani vous comprenez donc Congo peneza wa balé ya musique donc cela dépend yo Fabrice Abaki. Et ça déjà le mot de bakolutu de batonga yo zionka pesi en forme yo lingi zo mbana musique de salema
ba oblige à monter que ça musique bo yé moko hotel ah na ça rap to na ça la rumba to na ça nini mais na paix sa félicitation na ba bato nyonso ba ça que musique congolaise et que liboso ba artiste nyonso na tan kombote o nyonso ayebi ka se retrouver na kati en tout cas coup de chapeau na bino pour musique congolaise et puis comment on peut sanga mawato na force makasi na Afrique mais to comment ba Davido mtu ebeta na Cristiano mais lelo nde to ba musique na biso zongi to yoka su ba Davido te ba congolais nde ba ça la fierté ya mboka na biso même na Europe même même partout dans le monde donc coup de chapeau na ba musicien au bo ça que musique na biso ezwa valeur kaka. Merci ingénieur de Costa. Tu as commis vraiment kokita na suka ya émission na biso, tu comme na suka. Mais na lingi to sunga la mamuke. Yoza espère la matière, yoza oyebi musique très bien. Mais to lingi lelo otangi la biso na kati ya mboka na biso Congo. Hein? Na génération montante oye lelo to longoli ba génération likolo. Mutu nani oyo moni ba ça la fierté ya musique congolaise tanga des personnes. Bon. Wana na regarder pour nga po ngai na linga polémique te nga naza pas artiste après sa position na été na ko pesa position emsu na binaza imanye batumso vite balinga Matrix Melody to batumso vite balinga ngai na émission na na osa mikolo na Chat TV on est là to nini ba MC déçu nga na ko pesa position na nga boete na boy emsu nga na lobango tant que opinion na nga ngwa mais batu ndenge ba digérer ngwa msu ba mono ndenge nga naza contre bango. Alors je préfère garder silence pour mais na tangi au monter na zaki sage na bi ke batu nyonso nazo féliciter ba o nyonso ba sala ke musique na biso ekende. Merci pardon. Avant na zongi la nzube na inga na sisa na yo ma rapidement ce que le tobi to benga faire meilleure voix congolais. Est-ce que vous êtes d'accord nanga? Oui. Faire gola. Oui, naza d'accord pour en tout cas faire c'est un grand parce que ngana yoka déjà na studio na bino na yoka nzembo ande zaka ya vie na biso mwa gitambo Kenneth Kaunda na studio Kinto à l'époque première fois ngana yimba na studio ndi ya ngwana ipsa ngana kindo sa ki ingénierie to kenda nzembo vie na biso Kenneth zaka nde msu tangu fera ya yembi atie ba kera yembi to na bite joy a mystique pe ngai papa Lutumba o ayebaka pe secret na bien musique congolaise parmi bateau bazara beta musique à confirmer donc Ferré coup de chapeau a vraiment une belle voix très belle voix ce que le tobi benga Fally Ipupa meilleur chanteur. Oui, Fally c'est un défenseur ya musique congolaise na norbo ya Fally Ipupa nenga zana en tout cas ba coup de chapeau na isika zapo omoni lelo passe nanga zaki neni omoni wera batemo ba vieux wana batimba ba on récupère les tempos. Pour ayaba poani ba couper des kala ba wana babara fati ndako beta biso fort ya moni wera tika non gêné ka mélangeant on a coupé des calés ozomba abe je récupère le tempo pour mon que non musique na biso kende ba fali ba toyo ba osala ke to zongi le na nature na biso musique na biso comme être dénaturé ozomba et comme que ke côté mobwe sko ba fali ba parmi ba to ba bundi ke e ya awa neti na olo babo colonel Kazumba na kan kokolo ebi colonel ba campem pem na petit na ngala rousse ndenga zawana do yebi ka musique siko neza boye fierté à congolais naza fier d'être congolais pour musique na besoin des dominer to récupérer tempo. Très bien, to récupérer tempo pardon. Question réponse pour to comment ko sil sana kata émission biso question réponse rapidement peine à sincérité ingénieur de Costa Pesebiso différent, je pense que Natunio fait le plus belle voix il y a musique congolaise on dit fallait un grand chanteur on dit mais yo décortiquer ba téléspectateur ba na biso différence ni ça ya meilleure voix na meilleur chanteur. Bon ce qui na ba faire asa meilleure voix bon faire asa ngana na traiter la voix na studio nde tozana to traiter la voix pene yeboye obando PC ba fréquence na yo traiter yo tie ba effet au commissaire ici kaza au PC chaleur. Faire c'est une voix multicolore. Zomban faire peut imiter n'importe qui. Zomban adana ba potentialité wana akoro imiter Pepe Kale yango mona amso na ba milio kita bye bye tala na nzembo ya quartier latin joyeux anniversaire ya Vincent Gomez a imita Marie nanyo Serre Lombongo. Bye bye. A comprendre. Il y a le roi caméléon.
aza multicolore. Akoko imité M sous Céline Dion. Ferré, voilà. Yangwana Bakeye, vraiment c'est une voix. Oh papa Lutumba azaki visionnaire. Aloba bonga azaki ayebi tozaki nesika moté mais ayebi pourquoi. Ngana zara sans polémique na oloba oh na ayebi. Parce que différence il y a meilleure voix na meilleur chanteur. Pour na tout nous faire za meilleure voix on dit. Na tout nous fallait za meilleur chanteur on dit. C'est quoi différence wana meilleure voix na meilleur chanteur différence nango. Tant on a bien fait za meilleure voix, fallait pas meilleur chanteur. Faire rose à meilleure voix, à zapper meilleur chanteur au même. Fallait pas rose à meilleure voix, à zapper meilleur chanteur. Pour Fali, ce n'est pas n'importe qui. Bon, c'est quoi? Puisque débat on a. Voix à Fali ou à nos olobana et côté na ba musique qui est belle dans monde. Voix à Fali ou na même ba R Kelly, ba kraka yango. Zo mba so ezaki voix ya bien te. Ba ngaba benga na Fali na studio. Mais a obeta guitare o yemba R Kelly ayoki ayoki malili. Zo mba c'est que 5 ans. Et puis Fali différence entre Fali na Ferré. Fali azam tout monde boye, il y a plus mélodique. Zo mba Fali son ngoyoka ki Fali yoka yaza asa ma sécurité côté instrumentiste. Ba instrumentiste né donc faut pas mettre une mélodie moko boye zo attirer. Zo mba Fali musique né ngwana musique normalement ya Fali za so longo na voix na ye. Oyoki na musique yango moko obike non. O musique on elengi na ngwa atanga personne a posé voix na nga so na yembiga bien et pesi makambo. Et pesi makambo, je pense que arsenal de belles mélodies. Donc et ça guerre de mélodies. Ba mélodie oyé côté oyé. Baba musique de l'art de combiner les sons. Alors c'est que dans ces cas-là, bah il faut bâtir ça la comparaison ya Ferré na Fali côté chant. Donc cela veut dire bah la différence na bango. Ba ko comparer Ferré na Fali te bazane monté. Ça le comparer Lionel Messi na M Sousou Suarez. Messi c'est un 10, Suarez c'est un 9. Bazane monté. Ba sande musa moko me bande monté ko comparer bango te. So ngo comparer et puis Ferré za likolo Fali azanse. So ngo comparer bango zo Ferré comparer na multicolore mususu. Yé pas mutalikolo wana o comparer un peu. Mais si on Fali na faire ko comparer bango te. Lo ba ka to comparer ka ba beta musique moko voilà. O kuna beta o pas o beta wa. Mais pour nous comparer c'est incomparable. Pour Fali azana na nature ya voix na ye, faire pas na nature ya voix na ye. Balobaka ata muto a imiter yo. Ayo saki yo. Jamais okoma yo. Nde faire na bi nenga za multicolore. Ako imiter Pepe Kalete. A komi pe zupe na ba fréquence à voix Pepe Kalete mais a komi Pepe Kalete. Okoki jamais okoma mutu mais osa eloko lokola mutu. C'est un peu ça. Merci, je pense que les téléspectateurs, surtout ingénieur de son, a éclairci par rapport à débat où il y a comparaison. Ça, là, débat stérile. On va comparer à faire là, n'a fallu pas mettre Nzoube, Djoubek, Tokomi na Souka. Mais na linga qui a photo sur ça non bien. Pourtant on bettre les solos à que quartier la tête bat basila. Donc ça dit au moni basindité et en plus au vendre sous-sauté au côté sous merveille ramo. Au souki wanate Prince Bakali. Si ko kana bino batu ba chinois ya Karel Mokonzi. Bo finga na bino ka batu, bo manga batu. Quartier la tête sila c'est base de quoi? Entre-temps, yemoko Karel Mokonzi azokumsa Koffi Olomide. Mais to bozo finga quartier la tête eza mutema ya Koffi Olomide. Loka bozo bo mamuto, mais bokangi miso. Nalobaki quadraza danger parce que obimisa mwana wa Fali Poupa. Fruit ya bonne formation ya quadra couramment sonya mbeli, vient soit boga. Mais tant obino boza wana, tant ba Fali ba alaka ko faire ça ba featuring té. Akoyemba e kachaka na Fali tokos. Ça c'est la featuring kala. Vraiment ça la featuring kana ba passi. Bébé wanga wa motema e passer leki na bunginzela ba venanga beri tout. Mais le quadra couramment na mosala ba featuring ba Karine Mokonzi. Amosa ba featuring ba Diamond. Karine Dalura. Boza wana. Par rapport à l'image. Il y a un seul quartier la Tesla. Bon, qu'on fait qu'un gâteau. Bon, quartier de l'élo, qu'on peut. C'est pas mon dogabaram. Oh, ça courant. C'est ni tu viens vous t'as l'école. Bon, ni boéco. Christa, si on a remis sentiment en ligne. Bamaso balo, la quartier de baba. Moi, copal. Ba produit fini. Ben, productif. Bon, ça la rien. On a la merveille Rambo. Merveille Rambo, on a qui cherche à l'ingomba. Nani nangoza ki tchaka tchaka. Na uta pe na Victor mais na loingeti. Na uti pas Kester et mené à Kwamambo na faculté. Oui. Tous a deux facultés. Faculté à chant côté va faire ba zoé bela ba alaka. Ba vient ngai
bapasi ngangi bala terre bavie nanga baseda rankura bavie nanga ba adelokela bavie nanga ba Yves Tchoum ngala zaina parler faculté parlementaire bokungulo baloba manga pasi minu ngai boucherie ya nyama rapidement pas tuzia na popolipo donc koloba nanga te de Djoubek frappe encore nde na fa na plateau boye o che Marvel Rambo wana koloba bien kolekanga po banganga na ba chaîne locale to kutani molobeli tabenga no molobeli fa ngola chapeau à se prosterner devant que non oloba ka danger la gibiso na koloba à part mon sang mtalegu azati. Très bien. Très bien. Tu commis sur place à Mosaka parce que tu as clos calamité tout ce qui est autant de signaler déjà. Tout d'un coup, au permettre au Senga Mosaka pardon. Pour au côté de la guerre, il y a guerre, il y a Ken Piana. Mais tandis que Ken Piana, on a qui ex-patron na yo na fimbo. Lelo, le communi Ken Piana, bébé na Mosaka, au hôtel Samindoki. Est-ce que pardon na bino bosinga rabato na bino ba chinois ya Karen Mokonzi après le boyo ko balukate faut rectifier nos phrases on Ken Piana ça patron na ngate c'est massa c'est un ami on ça na fimbo patron na c'est King Kester et mené mutalaka nga salaka na fimbo papa ozomo na aéroport Roissy Charles de Gaulle ndima ke salaka na fimbo na on beta na stade de France na mema yo papa bino tikoti lelo ke na mikilité bi famille ba boîte sanga OK famille na sundolanga batika babinga na za voyou na za délinquant et maintenant le moi no baloro ta na nzela le voilà valable bana gitambo no mema de Djoubek mikili o kitana aéroport Roissy Charles de Gaulle bobeta de Djoubek maboko pa tala ngaba tu bakufa la famille na lela baloro la remene ateti lelo ko tout nga potate parce que ce que mené à vie mais nga za boete vie na ngeza na zo biso ko sekate mais nga na za de Djoubek frappe encore le micraliment de Dieu moto ba nzete na za boete ce que mené à vivant nga vie na nga kwa mambo nga na lela mais na fimbo masa to kotane ba sala patron na oni maka patron to kotane maleo alo sona madesu to matano moto liboso ngana sima kanyo na luketu voilà patron mais ça la chaîne patron nini qui patron bebo choisi matata le vénérable maître le grand maître futa ote ken pia la futa ote azel lo ta masa to sa fifu na fimu na ye abenga masa changa po ba nini ezaka nenge zalaka yangola siko fandi lelo préféré senga Mosaka pardon Mosaka za vie na nga quartier vie na nga tant to ba na mike to ba Petrus ya Dimitri ba mukelenge tozo mtala ba Blanchard Mosaka yem ta changa ranki na Mosaka finga Mosaka avant de racheter bango ko finga Mosaka fora mais yem dans notre nanga et là on a sepela la bino ba chinois ça dit so bo fingi après bo zongi et la kani non Karine Mokonzi na Solange Kamuke la sexy mutu ba singa de Djoubek wana fe na yo kene kolanda kene chon erreur tenga chamani kene erreur parce que kene bien finga ba Kofi a manka ba leader tout kene bien ki chacha lingomba yem tande roti nanga zo battre ma caméra sur notre émission finga Mosaka finga Blanchard Mosaka osoko yoka le Djoubek na minute siko Blanchard Mosaka zo landao oyebiseni ya Blanchard pardon limbisanga dans l'autre na fingo Ken Piana Nathalie boyo avienanga toza veni moko kitamo mbebe nginga de Djoubek frappe encore le micraliment de Dieu kata banzete tchala se Solange Kamuke la sexy bilanga de Djoubek Mosaka okene boyete avie na yo bana toi kitambo ba benginga batutu ba bilanga kolanda Ken Piana toza mutamayele zwa mayele no tcha mets ton intelligence en jeu tika kolanda insensé ya Ken Piana utamboka motima lizelo na carrière mutano timo la zelo na carrière na makelele kolanda ete kolanda Ken Piana te niveau za okene na ngoti yem da changa rangi na finga Mosaka ye na beba na saisa fiston masanga ye yem tatina nga na finga yo ya Blanchard limbisanga non ça suzuti mutalika su attention luka ko liana ko melana yo oyana maboke simbati lianza lekio sudia ta manyata manyanya lekio ba yida ba lekio na gaz okokana au théâtre te oyana musique lelo okokoleka wapi ba fabricants bazawana ba robino mundi bazawana mutalika su Mosaka muninga na oti de tango bosali ekiri bozo finga Blanchard Mosaka wa vienne nga avenir na resepela te je reste bouche cousue peno na so en train de voir yom mutalika oh sila no kala yo kana bi on a braza lobela ba roka hein c'est la promotion matiti mabe c'est la promotion oui c'est la promotion ya German bimana makambo tala bazo finga Mosaka Ken Piana nani donc ya Blanchard limbisanga bakosa ngai mutalika su mutachenga na erreur na Ken bonga na finga ka ona beba no vena ngai. Merci Christian Soumali. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je pense que
nalobaki bien na début ba propos tenir zo ko engager car bat bana kata plateau na ngai nazaki bongo na le Jubek maître Nzube nazaki na ingénieur de Costa to komi na suka vraiment ba mo ba message ya suka ezandenge nini opesa na ngana kamwa po soko tike nga bwe ponga jamais na ko tika cop na nga fona pesa ngo bana poto ba yela nga pe là ouais vraiment bana poto bo sala la musique ba artiste et tout na sala ba beat na tekaka. Et puis ceux qui ont besoin de studio, babulo mso ya rapé ko to so ngo to sali to tindi. Na opesa contact na pour contacter nga to so lango en privé bien. Au benginga na plus 243 89 98 36 340 ozwanga moko en personne. Donc aux musiciens, on basa le beat tout na za ba beat na proposer o ko CPA nango comme ça to yokani, tu me donnes la thune, tu prends les trucs. Rapidement, on va dédicace na batu bolanda. Ah, maman Ngalula, maman Alphonsine Ngalula, masangu na state, maman Nangai, famille Bamuniki, les nyonso, ba frère Nangai, Ike Bams, Luda Bams, Diedo Bams, DJ, na batutu quoi, ba Christelle, tout et tout, ba nyonso, Kota France, bo totali, Fiston Zalakanda, Fiston na Dijon. Na Dijon, les rois de Dijon, grand coiffeur, à coiffeur, footballeur, donc mystique, cousin, yayo yangoyo, Kota Braza total, boue maître Chico, Chicotte, Eric Mbemba, yabino yangoyo, tobosa na bino te Kota Miki Liguna totali, Elise de Nantes, totali ba Madel, Mbemba, Clarisse Mbemba, Gigo, bino nyonso kuna ya bino yangwana na Kinshasa pe ba artiste nyonso bolinga ngai na batuto bolinga émission ya Christian Siku tolobela yango vraie émission première fois na tema konanga mais na monia kei na moni pena keno bongo yo sala na kuta suna cousin nga Jubek to kuta na kala ye abungisa echombo nga pe na bungisa echombo tane to kuta ni sous donc c'est un peu plaisir yo sous masala nga sous talaka donc on est famille quoi. Merci les Jubek rapidement tu commis vraiment à la fin de notre mois dédicace au petit programme il y a la baronne à Karine Mokonzi position de personne banati position de pesa mo bon Karine Mokonzi se porte à merveille kalami biso ba surprise to boy repère sa stratégie na biso po bazozo bazakana pa baye ba Karine on sala nini donc we bagaille donc quelque chose se prépare en coulisses de la part de Karine Mokonzi la baronne et puis Solange Kamouké la sexy moi na King Kesser et Menea disque la bino ça déjà prêt kalami ngite bozwango kalande sala sika boyoka a immortaliser ba vena biso ba King Kester ba papa Wemba ba vena biso ba Madilu system a immortaliser ba maman na biso ba Mbilia Belle ba maman Taboulay boyoka lisusu a yembi ba Fali ba Kofi ba Ferrego la donc Solange Kamouké la sexy kalami ngite disque ne titre nango za kalande sala sika kalami to zala na Kinshasa awawa bokomona e partout ba cadre VIP na balle populaire donc artiste amino bolinga moi na kitambo solo Solange Kamouké la sexy si tout va bien sauf imprévu ti to mois de juin aux années de Kinshasa pour la formation na bengai ngade attaché de presse et de communication awa na niveau Kinshasa na pesi mbote na ba wario tout na pesi mbote na ba chinois ba na membre ba autorité Serge Mwamba Kabitu Kovodor Serge Mwamba Kabitu je demande je commande Gilan Lianza moi ça modèle top modèle Guylaine Lianza par rapport à l'image de Jubek Azolela na bosani yote Flore Lola maman paradis poto na poto maman paradis Jilika et moi na muluba moi ça pemba ko changu na ndakuté Solange Kamouké la sexy par rapport à image Titos Mboke Lengi grand prêtre Titos Mboke Lengi motema ya Flore Lola maman paradis Just Ambole ses doigts les longues jambes homme Chris Baka le roi Kanyuka non les Lomabé les patrons de tous les patrons si demande agence SK service agence Yassi numéro de contact ça plus 243 90 301 36 24 plus 243 90 301 36 24 Facebook et Zagara Nzube Jubek merci je m'arrête ici ciao. Merci les Jubek na sepeli lo obimisi biloko ya katna na sepeli sous merci na ingénieur de Costa oui bansembo oui solo va déjà donc merci na ingénieur de Costa merci les Jubek ndenge bondimaki invitation nga koya na kati ya plateau na biso ya émission tolobela yango e komi na soka na ebisaka bino boye émission oyo eza po na bino ba téléspectateurs
bosala ba remarque, bosala ba critique, bosala ba suggestion, soko sepeli nango sala j'aime. Ce qui peut et sepeli si yo partager lien na moninga et ça la bien. Ce qui peut monter sepeli sur ma case télécharger pour tika non pas na omoko tala ramien. To komi na suka émission na repesa un grand merci na mutombongo kitambo Gino Kabitu Mwamba les dollars bivore, la personnalité de bienfaisance. Je manque les fonds mais si j'ai les fonds, l'argent m'embête. Lege yondo mbenge amouye télé pété Gino Kabitu Mwamba mutombongo kitambo na pesi ba bonne guérison na maman Esther Kalanga, maman ya bane belé, maman Onzambe sa pambola chwa maboko. Bonne guérison quand la minute on a maladie n'est que si là au nom de Jésus-Christ na Rolobango na pesi merci de sous na Chantal Ntiku de Parigo na pesi merci na Tantine Marina merci na maître de dos Kumingu merci ya Godin Ntiku Tantine Véronica merci ya Titika Bengele merci ya Titika Bengele na pesi sous ba grand merci sous bongo na mutu na Nzambe papi Kilima tozane na kata Kinshasa awa na pesi sous ba mbote belé na madame Gabrielle na kata États-Unis en tout cas ba na pesi ba grand merci na boss Eric Mbamba motema bijou la reine mère des mères Calamité fona benga mère fona kotelo bijou la reine nazoli la mabe moi mikole belé boss Eric Mbamba merci na ndengwe na kay ozo ya mangana espace wa kitoko monisika tovani awa nazo pesa sous ba grand merci lisusu bongo na boss party en direct de l'États-Unis boss party Kema isenga pardon les vrais tigres congolais boss party Keme isenga Christian Soumani na sengo sous merci to komi na suka na lobara sous nini chikicha cha cha